okay na bakataps na yo ozofungola makolo ozomata kuna siko soki okwei osali otrébucher parce que aza na soni maman azalaka moto ya soni aza la assurance aza la confidence te comment la oyoki elenge ya Congo tapelema donc ok na bakataps na yo ozofungola makolo ozomata kuna siko soki okwei osali otrébucher parce que aza na soni maman azalaka moto ya soni aza la assurance aza la confidence te comment on appelle ça la confiance de soi aza nango te démarche na yo ezolakisaka aza la confiance te attitude na ye elakisaka mpenza ke oui aza la confiance de simba bonsoir aza la confiance na ye te siko soki okwei na buzoba modèle boye mutu moko ba se proclamer jour que lelo na kokoma pasteur bake pe batie wana balati mizabi akomi pe pasteur yo moni yango événement elobi ata bana wana biso tozoba makambo ba église ke ba église eza ba opium na Congo eza biloko ya mabe oyo il faut ko bannir yango na Congo bana bakomi ko comprendre na moni mwana moko boye na moni kutu mwana na nga sabi a répliquer yango mingi alobi makambo église ya Congo na ba Congolais komi problème mosusu wana lobi makambo to loba kango pendant des années awa tozo loba on a changé constitution tozo loba makambo na tous les jours église na Congo ezo sala bon ménage te surtout bi église o bidjambidja bezanga mutuna makolo eza biloko o ezo bebisa mboka batu bako réfléchir lisusu te batu bako raisonner lisusu te soko lobi nzamba ko sala yo likambo boye soko ozo réfléchir komi sataniki soko lobi boye makambo nyoso tozo loba na ba rite na ba coutume na biso ezalaka na ba intérêt moko boye ko kisanga bana badote ya kosenga ka batu biloko mais soki tozoloba ka makambo ndenge ezali bango bakoyoka te eza normalité batu bakozala bongo te quand même mboka ekotambwa mabongo te na bato ololenge boye kotala mama première dame eriye amatisi elamba na ye boye soki elamba oyo emati lisusu donc tomoni mpe libumu na ye tomoni ye baburile na ye tomoni mpe libumu na ye abediko nayebi te Kabila mpe andimaka mpe makambo oyo te mwasi wana babeta Zakari likolo babeba légèreté oyo ça s'appelle la légèreté oyo ça babengaka yango légèreté ezali légèreté ezali eloko moko penza sacrilège oyo nde outrage akomona ke oui mwasi moko boye oyo il faut azala na pudeur oyo il faut azala na retenue oyo il faut azala neti nga nakokende bisika nakekula basimbaka ngo na banzoto na bandako binaka na bato non jamais moi je fais pas ça nakobina nga moko na kosekaseka wana na baninga etoseki na biso po tozalaka bien mais babiloko ba légèreté ya lolenge boye bosimbaka na banzoto bomataka mama présidente mobimba bosimbaka na banzoto bosalaka na mama mpeka oyo asi atoki motoki ya Kinshasa baparfait ebele ya bandoki oyo papa otie ye mpe atie ya bandoki esangani kuna donc ebebisi bato mitu mama Denise Nyakeo oza muta bolingo ayambaka mutu ga boye mama Denise ozo yamba mutu na affection nyonso non namona ba première dame te na ndenga mabete ya président de la république na première dame netinga namona bango mingi ga ba place ba futilité non gouvernement oyo mal à la tête dozo yamba pena frère Maki Kalambai donc peno kota ena nzoto Denise bola la suna Fatimbe tumoro te tonene non nga momi na nga yambe mutu msubo ye simbata mama Denise bozo inaugura ka l'église tomona bino kaka na ba fête ya ba anniversaire ba fête ya ba mariage non vous avez lamentablement échoué. Maman Denise, bayamba rappel mutuboité. Frère Mike a célibataire te. Vous payez ça frère Mike, ozo yamba frère Mike. Anthony, ton père
c'est qui? C'est Mobutu, le maréchal. Tu n'es pas le fils, tu n'es pas le fils de Antoine Tshisekedi. Non, Papa Nazali, Mobutu. Tu n'as maman là. Tu n'as maman là. Qui suis-je, moi, qui vous parle? Qui suis-je? Tokola na maman na yolo sid. Tu n'as maman là. Tu n'as maman là yo. Oko tu n'as été même Ngaza Diego Kao. Ya maman là. C'est moi qui ai déviergé ta mère. Tant que tu es na yolo. Na déviergé Clémence. Chilombo. Nga déviergé Clémence yeyo. Nga yeyo. Clémence oko wanga na ngote. Ngam na déviergé Clémence. Nga yeyo. Tu as une bonne très jeune. J'ai déviergé Clémence. Diego Kaunaye. Premier jour, les Simba Gité. Deuxième jour, les Simbité. Troisième jour, ta. Ngam na déviergé Clémence. Nabane kolbana Clémence Loba. Tu vas sur la Clémence. Puis na solo la Clémence. J'ai le numéro de téléphone de Clémence. Clémence a mon numéro de téléphone. Na bana Clémence, yebisa moi na vérité. Moutasolo bana bino boso comprendre était Clémence Akoli na Yolosid na Kembe numéro 4 bis. Na lobaki na bino hier bakulu tunaye Kelepe Michel Lando Azangwandi. Cette précision ne vous dit rien. Clémence ngam na déviergeaye tokolane na yolo. Nazaki petite amie na yetant to bana mike. À 18 ans, à 17 ans, tata. Elle est là fort. Bon, on continue. Scandale, la première dame est en Chibaou avec le pasteur Mike Kalambay. Hey. Est-ce que vous voyez ce que moi je vois? La première dame, Maman Denise, est partie honorer le pasteur Mike Kalambay pour l'inauguration de son église. Le pasteur a abusé. Le pasteur a abusé de la première dame. Il a attrapé la première dame. Il a malaxé la première dame. Il a commencé à la baiser sur le joue. Baiser l'autre joue. Caresser les bras. Tenir les bras. Rappeler la première dame. La mettre à gauche pour faire la photo. Aïe, Chibaou. Ça, c'est le Chibaou. Le Chibaou. Ça, c'est quoi? C'est la femme de qui? La femme du grand frère. La femme du président. Papa, tu vas faire câlin 12 secondes. Tu chuchotes dans les oreilles de la première dame. Personne n'entend. Toi, tu as des secrets avec la femme du président. Tu as dit quoi dans l'oreille? Non. Nous, vraiment, les Balouba, nous ne sommes pas contents. Mike, tu dois demander pardon. Non, tu dois demander pardon. Ça, c'est le Chibaou. Ça, c'est la mort. C'est la mort qui est entrée dans la maison. Mike, tu as appuyé qui? La femme de Toutou. La femme de Moukaleng. Du pays. Le grand frère. Hey, ça, c'est la mort. Ça, c'est la mort. Mike, qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est exagéré. On a les mères chez nous, pardon. On n'appuie pas la femme de quelqu'un comme ça. On ne fait pas câlin à la femme de papa. On ne fait même pas la bise. Son mari n'est pas là, papa. Papa, tu cherches quoi? La femme d'autrui. La femme du grand frère. La femme de l'autorité. Tu commences la femme de l'autorité. Bisous, moi, baiser, moi. Ça, c'est quoi? Depuis quand? C'est quoi quelle qualité d'amitié? C'est ça que vous voulez nous montrer? Yo. Mike doit demander pardon. Tu nous as choqués. Dans notre coutume, ce n'est pas comme ça. Vous avez amené votre Dieu de passe-temps pour dire que la coutume, c'est la sorcellerie. La coutume, c'est le respect. Dans notre coutume, on ne touche pas. On ne touche pas la femme de quelqu'un. Nous sommes des Africains. La femme du grand frère. La femme de l'autorité. Tu fais le bisou en désordre. Tu la tiens 12 secondes d'accolade. Poitrine contre poitrine. Waouh, tu vas où? Tu vas où? C'est la mort. Ça, ce n'est pas possible. Je suis dépassée. Je vous laisse savourer la vidéo. Savourez vous-même. Hey! Tu vas où? Tu vas où?
bilamba na sachet Rambo. Tapoter la famille. Na sachet Rambo mamiki bilamba. Deni nyakero za makasi na kosote fenêtre mwana mwasa na bomo ne bongo te. Deni nyakero za makasi na kosote fenêtre. Mwana mwasa na bomo ne te gangi ya filme mwana wana. A sauter fer amoni papa azola na te. Papa azola na te amoni kaka. Abengi ya fachi abandaki ko benga à l'époque ya fachi. Ba deni nyakero petit fachi beto sachet. Maman sauter fenêtre ne zalaka libala ya kala. Bobo tani kasoki libala na biso signal ezalaka siffler. Oyebi fiancé no azana mukongo ya ndako. Fiancé no azana mukongo ya ndako. Deni nyakero sauter fenêtre ko kende na libala ya fachi. Siko so mota deni nyakero sauter fenêtre yo. Première dame na biso aza bien. Après comme koloba première dame na biso aza rwandaise to asime. To asime aza rwandaise kasi mobali na aza congolais. Président na biso aza ya mwana mobali. Kombo ne fachi beton. Président na biso aza mwana mwasi te. Président na biso aza mwana mobali kombo ne fachi beton. Président toza na présidente ya mwasi te. Tondimiye. Naki rwandaise na tondimiye. Mboka oyo Congo banda kombo ya nia ezalaka te. Qui a dit que kombo nia ke ezalaka congolais? Oh, yom d'après ta morale. En passant, il y a une fausse première dame qui trône dans ce pays. Maman, au Balakan, photo eza wapi, nani alia dot, ngolo ezara yango. Publier photo kaka. Donc ngolo challenge ezaka moko. On a la première dame se définit, une première dame est l'épouse d'un président de la République. Yo a première dame, photo eza wapi, au Balakan, nani alia dot, publier la photo pour si ça biso. Ce que ça dit. Aux première dame, aux première makangu de la République. Allez, bon week-end. C'est une opération. Kalandenga sali vous de Boduskudu nae na mbongo ya peuple bola mukanano ko. Yimona mama Bobila da wasalisa. Maman Antoinette asalisa. Maman Antoinette Sassou asalisa vous de Boduskudu. Hein? Ata mwasi ya Bali Bongo, ata mwasi ya Lorenzo. Oyo kusala, mbongo mboka, elangusio, Denise Nyakero, okusuka mabe, okukufa mabe, sakana na mbongo mbokara, nakanisi, asalisi na zolo, asalisi ni bumu, asalisi trombone na liboso, bandi kunangai, tala Denise Nyakero, na Turki, iyo asalisi, Vourde Boduskudu, bandi kunangai, toza ko dénoncer bango makambo ezoli kana mboka na biso peuple azo souffrir Denise Nyakero oyo ayaki azalaki awa akokaki kosomba ta oyo te ye wana akomi kosalisaka avimba na nsima mpo alakisa Félix Tshilolo ke simba bandeko na ngai aboyi naturellement alingi asali nouvelle technologie ya Vourde Boduskudu tala nouvelle technologie ya Vourde Boduskudu ya Denise Nyakero tukala nga nzambe na ngai bandeko na tala mbongo nenge komisaka moto liboma tala mbongo nenge komisaka moto fu Denise Nyakero akomi lolendo avandeli mbongo oyo ayebelaki teke bakolo mboka bazoprie baétranger bazoenvahir mboka bazosakana na mbongo na biso tala bandeko na ngai niveau ya mwana mwasi oyo Denise Nyakero Denise Makero na mboka na biso aza rwandaise aye na mboka na biso akomi milliardaire azosakana na mboka bato balandaka ye mama Denise mama de tala peuple Félix Tshilolo ateka mboka même ngai natiki okende kuna. Quand on m'a montré les preuves de son ex-mari. Papa moi nana mibale ou azana na Montréal. Tombe Alexina ba preuve babi et le kolibala na bango kufi na Montréal et zalaki parce que elle était avec déjà Fachi. Delika kufi. Ozo comprendre. Ba problème ou bandi le lote nga des fois batu na motika likamo mpona nini ou le motika relation na ezalaki bilo kwa boye. Je me rappelle je motozaki à l'époque. À l'époque, je ne sais plus, l'enfant avait quel âge? Peut-être une année. Tout le monde a parlé, le téléphone est sonné. Nazabo, allô? Oh, c'est maman Amida. Maman Amida, oui, maman Amida Chature. Erwana Zali, on a dit qui. Oh, maman Amida, oui, vous cherchez qui? Non, je vais parler avec les aides là-bas. Dites un instant.
na pesi téléphone a commis vert na bili kamne agangeli la maman benga agangeli ami d'ailleurs sur bitika mobile na ngai wan didi kinwa. Et puis à l'époque on fréquentait moi na kinwa ni Gladys. Bon je sais même pas qu'est-ce qui s'était passé tant qu'il qui bino ko bona vivre en mbala namba. Oyoki elenge ya Congo.